démocratique du Congo, mboka ya Simon Kimbangu, mboka ya Patrice Emery Lumumba, mboka ya prophète Siané Alaver, en tout cas bande konangai partout bozali na confiance pe fidélité ko pesa kabiso na bande kona biso ba diaspora tika ete kimia nkolo ezala o mabota mabino. Avant de faire la édition de biso ya mokolo lelo bozala ba sommaire na biso boye baké le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azalaki na Togo avant akene na Mauritanie pour beaucoup de éléments oya justice ya basolo pour la diminuer nombre ba détenus na prison le kona ya Makala pe prison ya Ndolo pe beaucoup de éléments o esali passe comme na kuluna oyo akati ndeko wa machette pe abebisi biloko na yo surtout ya ndako. Motelisi support la yebi kezalaka toujours un rendez-vous d'excellence oyo esangisaka monda école na bino bandeko oyo bopesaka biso confiance bosika to bandela édition mokolo na élément oyo toyebisaki bino na basommaire que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki Mauritanie depuis mercredi 27 mars pour na kokutana na homologue na ye président en exercice ya Union africaine mais avant akoma kuna alekalaki na Togo pour la visite des travaux aux éléments on a ba détail ya makasi. Mwana Congo, boye bake, mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asalaki mobembo moko, mokolo ya mercredi 27 mars, na bamboka mibale, abandaki nanu na Togo, mboka oyo, bazapela ba relation malamu, na République démocratique du Congo, et surtout que, ba dirigeant des pays oyo, babetaka kati kitoko. Kaka ndenge boza komona avion ya République démocratique du Congo ekiti avec impact na idéologie na Lomé na cadre ya visite de travail ya mwa bangonga na moyi ya makasi oyo ezalaki kuno le chef de l'état congolais abimi na avion na ye na ba 11h heure locale na aéroport international Niasside et Yadema ayambamaki kitoko epai ya homologue na ye oyo azalaki accompagné na premier ministre na bango ya mwasi ezalaki nango à vrai dire escale moko technique mais ebongami visite de travail. Après ma solo na salon d'honneur, ba personnalité o mibale na ba délégation na bango, ba kendaki na résidence présidentielle. Ezalaki occasion moko po na bango mibale ba solo la kitoko na huis clos. Entretien moko tête à tête oyo ezoki presque 1 heure du temps pe ba betelaki yango mbondate liboso ya presse oyo bazalaki wana. Mais eloko to sengalito yeba ezake ba chef d'état o mibale ba solo li mingi po na profit ya état ya coopération entre République démocratique du Congo na mboka ya Togo pe na bolingo oyo esangisa bamboka oyo mibale. Bondi melangai ke les chefs de l'état congolais na délégation na ye balongwaki kuna na ba 14h po na kokende na Nouakchott capitale ya Mauritanie po kuna mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baza kozela ye na homologue na ye Mohamed Gazouani oyo Asa président en exercice ya Union africaine pour babeta masolo ya sécurité à partie est ya République démocratique du Congo. Masolo oyo eza à suivre yango biso. To betisika kambonda. Deuxième phase ya émissaire ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mboka Augustin Kabula ozali informateur bondi melanga ke ekomi vraiment na suka auta koyamba délégation MLC oyo ezalaki conduite na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo la regroupement AAP donc bientôt mise en place de regroupement pour le gouvernement et asikato za élément oyo mwana mboka Wilfried Samba mwana ya Congo kaka ndenge balobaka ke nini yango esilaka te awa pe informateur mwana mboka Augustin Kabuya asilisi déjà musala na ye kitoko oyo abandaka yango depuis le 19 mars donc deuxième phase ya mission oyo le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki ye boyebake asilisi yango na délégation ya mouvement de libération du Congo MLC na mokuse bondi melangai ke autorité morale ya parti politique wana mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo
oyo azalaki accompagné na F Bazaïba na Fidel Babala bazwaki temps ya kosolola na mwana mboka Augustin Kabuya kaka po na koyeba ndenge nini gouvernement oyo eza koya ekozala. Je dois admirer parce qu'il a une méthode très simple de consultation. Nous avons donné notre accord pour être dans la majorité. C'est un pouvoir discrétionnaire du président. Et si la quitté, et c'est que les regroupement politique AAP, Bangope, Bambamaki, et pas émissaire, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, Namboka, Laura Batumona, Azalaki informé et pas ya. Augustin Kabuya po, na makambo o etali ba institution ya mboka. Masolo la bango, ezalaki dévoilé en public. Mais, ya koyeba ezake, plateforme électorale na bango bandimi kozala ba institution ya mboka. La site de rappel esengeli boyebake avant un bango nyonso mwana mboka Augustin Kabuya secrétaire général ya IDPS parti présidentiel asololaki na chef spirituel ya église ya Kimagiste oyo azala séjour awa na Kinshasa. Bango pe baza ba collaborateur politique ya le président Félix Tshisekedi Tshilombo et surtout que a respecta kabasali ya Nzambe ya République démocratique du Congo makasi asengaki spirituellement basungaye na ba prière. Selon ba information oyo tozanango l'informateur a copié sa rapport nae et puis chef de l'État pour na konomé premier ministre oyo à cause de la formateur ya gouvernement avec impact dans idéologie. Yango biso Tobetsika Kambonda. Bamezil Moko et son maka en présence c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis septembre 2023 pour accompagner les femmes congolais pour la stabilité et le taux de change de matérialité ce qui est comme wapi pour il y a malheureusement vraiment l'intérêt exacté de l'eau c'est comment t'appeler dollar est instable tout ça élément oyo. Neko ya Congo tokomi wapi na mesure oyo ezomaka yako accompagner franc congolais la stabilité ya taux de change oyo ezomaka na mois de septembre 2023 liboso ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bobake le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a outi kosalisa réunion un comité de conjoncture économique kakapo na ba mesure wana ezomaka bondi belanga ike le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde la rencontre wana à l'obéli de la patrouille de la République démocratique du Congo na matière ya ko réaliser ba mesure ya installation oyo eza ko déterminer ko futa la système électronique la commerce pour la ko favoriser la transaction en monnaie locale. Ministre d'État en charge du budget Mwana Mboka Aimé Sanga abeteli yango mbonda. On a aussi constaté au niveau des l'évolution des prix des principaux produits miniers, l'augmentation du prix du cuivre et du prix du cobalt au cours de la semaine du 18 au 22 mars. La relance du programme sino-congolais, c'est un programme signé entre les groupes des entreprises chinoises et le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui porte sur la production minière et la construction des infrastructures. On note également au cours de la même semaine la tenue d'un atelier par le ministère de Finances sur des faisabilités sur l'informatisation de la collecte des revenus des contraventions routières. Vous comprenez que c'est pour la maximisation des recettes, mais aussi pour améliorer la sécurité des usagers de nos routes et même des répercussions sur la sécurité de l'État. Le ministre d'État budget à l'Obelindenge, la délégation fédération, il y a l'entreprise du Congo fait que nous dans le sujet, il y a détermination au gouvernement, il y a qu'on travaille dans Bango. Cette réunion a connu la participation d'une forte délégation de la FEC autour du suivi des mesures d'accompagnement du franc congolais pour la stabilité du taux d'échange, mesures qui ont été prises au mois de septembre autour du président de la République. Il était donc question de s'assurer de l'exécution et par le gouvernement et par nos partenaires de la FEC de ces mesures. Inciter les consommateurs à utiliser de plus en plus le franc congolais comme monnaie de préférence et aussi la mise à disposition des terminaux de paiement dans les supermarchés et des autres lieux de commerce pour permettre à ce que les consommateurs puissent utiliser le franc congolais. Et c'est que les membres du comité de conjoncture économique analyser la situation économique internationale qui toque. En tout cas, Masolo Oyo est à suivre. Tobetsika Kambonda. Toyebisaki bino na basonda ke il faut kotala masolo ya prison yango mingi masolo ebetamaki entre ministre de la justice et garde des sceaux
procureur général pour la cour constitutionnelle naba au magistrat civil et militaire bâtir commission moko spéciale pour battre la situation on a koluka ko désengorger ba prison on a tous éléments on a ba détail moko formé makasi. Ndeko ya Congo boyebake ba prison mingi lokola ya makala ya ndolo ekomi ya kotonda pe esengi administration judiciaire bata la situation yango malamu yango esalaki ke réunion moko entre ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mwana Mboka Rose Mutombo, na procureur général pour la cour constitutionnelle, na présence ya ba haut magistrat civil et militaire, ya cour na batu ya parquet, balobela likambo yango. Boyebake ba se commission moko spéciale oyo eza constituée na ba magistrat ya cour de cassation, na parquet général pour la cour de cassation, ya haute cour militaire, ya auditorat général ya FRDC, ba représentant ya ba parquet généraux près à ma cour d'appel, l'inspectorat général et la service judiciaire. Commission Oyo, bakobana ba travaux, la prison centrale ya Makala, la ressort ya Kinshasa Gombe, paix et qu'on continue la ressort ya Kinshasa Matete. Ba détenu Oyo, baza condamné libella, ba cause la transférer dans la prison Misusu. Pendant qu'on diminue prison Ndolo, Oyo et Tonga Makapo, na 500 prisonniers, paix et comment lelo, na plus de 2000 détenus, ba cause la proposition moro d'urgence, Yako Bongisa prison à Boma, la province de Congo central, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers service de génie militaire, Kakapo, Bayamba ba détenu Oyo, baza condamné. Boye Bake, ba o magistrat Oyo, bazala ki la réunion wana bango, basali proposition, Yako Tonga prison moko na Lombango, na Menkao, la commune ya Maluku Awa, la ville province ya Kinshasa Pe, na ba prison, ya ba province ya Kala, Tango ezalaka 11 na mboka mobimba. Ebongo na oyo etali ba détenu ya prison ya Muzeze na Goma na Nord Kivu, ba koza la transférer na prison ya Sakepo, kuna ba travaux ekomi presque ya kosila. Kobongisa pe prison ya Bukavu na Sud Kivu. Na oyo etali ba détenu oyo basala ba infraction ya makasité, commission ba kota la soki possibilité ekozala ba libérer bango na Lombango yango biso. Betisika Kambonda. Imputation dommageable et propagation de faux bruits donc bilobela na ba réseaux sociaux pour la liwa ya Cheribe auquel yangonde ezali ba infraction oyo honorable Simba Matono Modero azako samba la cour de cassation masolo wana eza vraiment à suivre tous les éléments on a ba détail ya mwana mboka Wilfried Samba. Ndeko ya Congo botala awa toza la cour de cassation audience ezabongo oyo mutu nyonso aza konsele yango donc opinion internationale pe nationale. Cour de cassation avandisi na nutope apesi mwa délai la procès ya ministre honoraire Mwana Mboka Christian Matondo Modero. Ya koyeba ezake collectif ya ba avocat na ye balobaki likambo oyo ya inconstitutionnalité donc oyo eza contraire ya constitution liboso ya cour de cassation oyo azui acte ya kopesa délai ya procès ti mokolo cour constitutionnelle a kolobela exception wana. La cour soit statuée dans cette cause en attendant le videment de la cause par la cour constitutionnelle. Kovanisa likambo oyo epesi bakasi na ba avocat ya Mwana Mboka Modero Simba bino moko boyo kandenge nini babeti mbonda. La cour a pris acte de cette exception d'inconstitutionnalité contenue à travers les différentes requêtes en inconstitutionnalité et sur base des dispositions pertinentes a ordonné la surséance à statuer sur le fond de la présente cause en attendant à ce que la Cour constitutionnelle vide préalablement cette question prioritaire de constitutionnalité. Na cadre d'un rappel esengeli boyebake l'honorable Modero Simba a accusé la infraction lokola imputation dommageable paix propagation ya faux bruit donc bilobela na liwa ya Mwana Mboka Cheribe Okende nyonso elekalaka na ba réseaux sociaux yango ebetsaka mbonda ya mabe dossier oyo eza vraiment à suivre yango biso. Levé à moratoire, ya peine de mort et comme Koloba Mananenge Moko ya Mabe, la bateau Misusu yango esali ke VPN ya affaires étrangères abeta masolo, nandam ya ambassadeur au Brésil à la carte République démocratique du Congo. Mwana Congo, boye bake masolo ya kozala homosexuel et ça ba comportement moko oyo biso ba congolais tozala kanango te. Esengeli boye bake ceux qui osent ambassadeurs congolais na Berne, na Oslo, na Ottawa, topé na Paris,
soki kaka basimbeli yo ke oza homophobe donc pede ndenge tobengaka yeba ke okozonga mbango awa na Kinshasa pe masolo ya bahomosexualité eza bacomportement na biso te. Bondimela ngai ke le VP na affaires étrangères pe ya francophonie mwana mboka Christophe Lutundula alobeli yango na ba-ambassadeur ya Suisse, Canada, na Norvège ndenge gouvernement congolais aza contre ba déclaration la bango oyo basalaki na ambassadeur ya Grande-Bretagne ya koloba na ndenge ya kobo ya levé ya moratoire ya peine de mort na République démocratique du Congo. Chef ya diplomatie congolaise mwana mboka Christophe Lutundula aza koyeba bien que batu wana baza attaché na droit de l'homme oyo babundela mais abosalité ko rappeler bango ke ba gouvernement na bango baza na ba appréciation na bango pe biso ba congolais to appelle oya biso na cadre ya rappel déclaration conjointe ya ba diplomate oyo bazalaki kobeta mbonda ke application ya peine de mort eza ko apporter atteinte na dignité ya bomoto pe ba erreur judiciaire nyonso oyo ekomema application nango eza irréparable nyonso elekalaki na cabinet de travail na ye. Bondimela ngai ke après kosilisa na bango le VP ya étrangère et francophonie mwana mboka Christophe Lutundula ayambaki pe ambassadeur ya Chine oyo aza awa na Kinshasa babetaki masolo ya ba coopération bilatérale oyo ezalaka déjà entre Kinshasa na Pékin yango biso tobeti sika kambonda. On comprend que élément wana ezali signé Wilfried Samba encore de nouveau boyebake Fondation Jonathan Sango à travers la FJS devise balobi ke bango bazali champion na masolo étali social boyebake avec 500 fois congolais pas mal ko permettre que la fin de l'année la libota na ngo c'est la plus bonne melaboli ya kitoko mais bobo salate au cours de l'année accompagnement de kozala ba dossier ndenge na ndenge. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fetaki kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça ont lancé bamo bamoni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko balobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani tozonga lisusu na masolo oyo etali peine de mort ya boyebake commission nationale des droits de l'homme CNDH na mokuse aza korekomande réforme ya système pénal na kati ya république démocratique du Congo. ndeko nanga bondimela ngai ke commission nationale ya droit de l'homme bauti kobeta mbonda po na levé ya moratoire ya peine de mort na cadre ya ko-exécuter yango awa na république démocratique du Congo ya mingi bango bapesi ba recommandation na mbonda oyo bauti kobetisa au gouvernement et ce sans préjudice de l'urgence qu'impose le contexte
actuelle de l'insécurité qui sévit à l'est du pays et dans certaines autres provinces. Propose donc d'initier des projets de loi modifiant les codes pénaux, civils et militaires afin de réduire considérablement le nombre d'infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée, les infractions les plus graves. D'initier des projets de loi relatifs aux nouvelles peines, aux infractions qui auront cessé d'appartenir à la catégorie de celles actuellement punies de la peine de mort. D'initier des projets de loi offrant la possibilité d'aller en appel à tout condamné par une juridiction pénale ou statuant en matière pénale. D'accepter par adhésion ou ratification le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec la réserve autorisée à l'article 2.1. Au président de la République de commuer pour certaines personnes leur condamnation à mort en de peines qui auront été édictées à la suite de la réforme pour punir les faits pour lesquels ces personnes ont été condamnées à mort. Awa ezako senga na ba oyo bazala responsabilité ya ko élaborer ba test oyo basala kaka oyo e kozala urgence de manière que nyonso eleka kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda. Centre de formation ba militaire kule la moura ko ezali likasi mingi na okatanga en tout cas ba uti koza ba encouragement et pas le chef d'état-major général de manière que ba tambisa ba kitoko la discipline. Mane Congo boye bake ba soldat oyo bazala centre de formation moura ba uti côté ya mapo la discipline koboya tribalisme wana ezalaki mateya kitoko oyo chef d'état-major ya FRDC Mwana mboka Christian Tiwewe oyo akitaki kuna na likasi avec impact na idéologie po la kolakisa basoda ke papa na mama na bango ezabongo forces armées de la République démocratique du Congo boye bake alabelaki bango pe lisusu ke esikali mwa basanza muke po ba formation na bango esila pe ba kopaza bango na ba province ebele awa la kati ya République démocratique du Congo bazala discipliné partout oyo bakokende bazala modèle mingi bino moko boyo kandenge nini abetsaki mbonda discipline moko wana nde nazosenga na bino namona yango complexe te ntango bokosilisa bobima basoldat solo esengeli esprit d'équipe toujours en bloc, par des sections pour commander par section à bino, par chef peloton pour commander par peloton à bino, les commandants compagnie, commander compagnie na yo. Dans les cas qui n'a pas sa bino mbote, na yeba aussi bobandi boko niveau nini, commandant à lobi nangai, ba komi na niveau boye. D'ici juin, fin juin, je lui fais confiance parce que Azosala Moussala na Ekitop. Et c'est Galibo Bake, avant Kozeri Boral Wana, à Solola Kinanu, Naba instructeur, Naba commandant, Yaba unité P, Nyoso, et les Kalaki Kitoko, Kakanege, Boza Komona, en tout cas, ma solo Oyo, et Sali Kitoko, Soda et Sengeli Azala la discipline pour avenir Naye, et c'est la meilleure. Yango Bebiso. Tobetisika Kambonda. toyebisaki bino yango na basomere ya boye bake kozanga kopesa volonté ya koluka to mpe ya koluka kocrée article 15 yango esalaki bajene mingi lelo oyo bakoma kosimba machete mpo na kobotola to mpe mpona koyiba botala lokola elenge oyo akati ndeko wewa to mpe ndeko oyo bakumbaka moto machete mpe abebisi nyonso ya ndako na ye kaka mpo na kozanga kosenga ye mbongo bapesi ye te na systeme kaka ve nazokoka te na epesi pasi mpe mawa leta atie maboko. Botala ndeko oyo ndenge alali na hôpital abelité bondi melangai ke aza atala malaria boko te me bauti nde kokata ye machek na kuluna ndeko oyo azalaka na ye mokumbi moto mingi tobengaka bango bawewa
tellement que kuluna oyo amesala na ye kosenga ye mbongo chaque jour ke nazo kokate ndeko oyo lelo alobaki ke azala ngote epesi kuluna kanda moko ya nyama akei akotelele ndako na ye apazi biloko na ye nyonso tu bamatela basani donc asali sabotage moko neti kaka akana ye lokola mpe la polisi ya kumbi kuna na njili quartier 13 balalaka te en tout cas tango bakomaki alerte bakisi batie maboko bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki mpona moto oyo misala ya mabe mbela na ngai kozala ye aza lokola exemple nga na ye awa mpona kosala mosala mpona babrigade nyonso nazongisa bango na nzela moto ya liboso eza nanu ye po apesa leson na bayike mosu po eteya bango na quartier 13 salongo baosisa tumayele ndeti na age nga nazali 21h mwana otala ndenge akata ngai bazalaki mibale ye komone mosu ntengeni mosu amvute no ebana oyo baosala mosala na quartier biso toyada bapapa si toko mikolo tozomeka kodebrie mpona kosunga napesaka bango conseil na place bololoba napesa bino mbongo nini ezangi nga naza chauffeur mécanicien bolandaka ngai boyokola ta misala oyo mosusu abimisi lichette aza na retard akobeta mwa somo esala yende azwi mpenza asasi mese oyo ne mudabetaki yo lichette likambo nyonso nalobelaka mwana ngai abundaka te asalaka eloko moko te azali muta moto akumbaka moto telema aza kitoko aleki bango na bote bayokelaka likunya partout bakanaki ye voisin na biso toza na ye badisitaka na mwana ngai alobi na ye na maloba na ye na monoko na ye na kolakisa yo bapesi na ngai bakulu na bazali awa na kofuta bango mbongo na masanga bakokala yo partout bakomona yo bakoboma yo aloba comme première fois 2 fois 3 fois na miso na ngai moko mais oyo ye kosala masikoyo akei lere amoni mwana ngai ye na moto na ndako alingi akende ye aprécédé voisin na biso wana ake koyebisa bango déjà ye wana azokende en tout cas mutu ya boye esengeli azala parmi les pionniers oyo bakozala exécuté la peine de mort ko abattre en public po ete ba o basika de manière que ba comportement oyo esila en tout cas esali mabe makasi yango biso to betisika kambonda Baze Kingabwa oyo kumba makalele ko le président Jacob Mbomba zeto ya mbila babeta kimati amical na bandeko les bourgeois en tout cas balonga ki bango na score ya 2-0 Wilfried Samba témoin événement Debout Baze Kingabwa debout Baze Kingabwa debout mwana ko abela kapité Ndeko ya Congo bondi melangai ke einaki avec impact na idéologie mokolo ya dimanche 24 mars 2024 na terrain Etienne Tshisekedi wa Mulumba ex Wayawaya la rencontre moko ya football loisir entre Baze Kingabwa oyo ekumba makana le président valable Jacob Mamazete Ambila na bande kwa les bourgeois mutu akosabinote ezalaki opesi mbwa aboyipo ba équipe nyonso mibale ba préparaki kitoko mais tellement que Baze de Kingabwa bazalaki bien déterminé ya ko gagner match wana bondi melangai ke bayaki kotia mongete moko ya liboso kaka na première mi-temps pe esukaki kaka na score wana 1-0 et bongo na deuxième mi-temps malgré ba effort nyonso ya bande kwa les bourgeois basalaki mais Baze de Kingabwa baseraki bango na ndenge moko ya jeté ti baye ko marquer deuxième but na bango oyo ekweisaki bande kwa les bourgeois makale na suka ya masolo bino moko boyo kandenge nini mbonda ebetamaki. En tout cas, oui, notre deuxième sortie, avec présence à notre conseiller Jivel, en tout cas, présence est précis bien. Deuxième sortie, tu as gagné victoire, c'est très important. En tout cas, c'est un macasse penza. Ngani a débordé, le conseiller Zali Kambakoloba, pour le moment, c'est comment c'est un millier conseiller Zali Kambakolo. Liloba, Eric Ozangate, na CPL une initiative. Il y a un étambil original, Papa Mwamba, l'état chef du quartier à quartier Mbamou. L'initiative est à Malamou, il y a Misaka Malaria dans Zoto. Malaxi Mawakaza Mokolo va sortir de nous surtout au Ghana. AFC Bando ke baba na bandima ite. Na moni dimanche à Lelo, en tout cas biso to bande ngamandala na biso malamu na nzeta mbila bana bazumi baye na bango bape malango. Na sepeli mingi. Lelo to sali loisir na biso to kutani na nzeta mbila
nzeta mbila beti biso de mandala là rien ça le loté mbala sima tokoluka façon ndenge nini tokoluka to battre nzeta mbila to kata na misisa pa bota lisute na cadre de rappel esengeli boyebake na sortie officielle ya base de Kingabwa babeta kimati moko kitoko ya kafu na bande kwa FC Likwanza oyo balonga ki base de Kingabwa na score ya 1-0 si lelo bazela kaka retour ebete mapo base de Kingabwa balongola nyongo wana. Mais tellement que le président Jacob Mwambazita Mbila a toujours déterminé à l'obike en tant qu'allé bientôt beaucoup de match de retour et qu'on ma kitoko. En tout cas, ma solo oyo, le président Jacob Mwambazita Mbila yeba que population a payé ba bravo po. Ba initiative à boye, il faut ezalaka kayo umela na ngwenyo na yo po ba force na yo et mon ani yango pe biso. Avec un partenaire idéologie, édition et beaucoup de l'homme, tu peux cataloguer ça pour autant de la grande ligne qui composée le président Félix Antoine Tshisekedi Azalaki, na Togo avant accueillir pour la Mauritanie pour les éléments justice à Basoli pour la diminuer, nombre de détenus dans la prison de la Maka, la peine de l'autre élément la Koulouna a captivé la machette à BBC, Nyon Soyanda Konaï. Avec un partenaire idéologie, édition, en tout cas, bon continuer pour s'abonner toujours massivement la chaîne YouTube, la mission de l'école officielle. En plus, passeport publicitaire Nabino, mon bon Nabino, il y a une entreprise, bon la mission de l'élection, la prime vraiment, il y a qui toque pour permettre que mon bon Nabino est vimba, bon baké. Si les caméras nous sont qui toque la mboka, Wilfried Samba, rédaction de édition, et si maman qui est pas là, il y a mon maman Yvonne Miel d'Aboubé, réalisation, le montage de mon mboka, écrit dans ma tête à l'aide de toujours là, la présentation, la cadre toujours un partenaire idéologique pour vos éditions qui toque au Canada et Zalaka. Mais qui connaît sa invité. Donc, à la prochaine édition, M. Asika. Jusque-là, restez branchés sur les restes à programme. Il y a Monda École, magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.